namonaka nazaki na ndako mona okanga mutu suki namoni ange messager moka bimi, c'était une femme na bimi na ndako wana ayebisi ngai abitala mutu na nga longoli kitambala natali mutu na ye namoni suki na ye kaka bakangi suki na ye moko kaka normal, bakangi suki na ye kaka tobengaka basuki kaka ya bamaboko, bakangi suki na ye kaka wana normal, bakangaki yango ntango na bimi. Après a disparaître nazwaki chemin oyo ememaki ngai source nini o bameshe eutaka bameshe ezouta namonaka ezalaka na cimetière. Ndeko moko ya mwasi azalaki na bameshe atelemi, azalaki na babino bozo différencier que non brésilienne nde eza mabe, non nyonso sans exception. Donc azalaki na mèche normal nde bakanga mutu mèche. Namona baesprit bamonstre badémon baobima na cimetière babandi kosise mwana mwasi wana makila de partout, donc babandi kolia ye. Nde yango ange ayaka koyebisa nga alobi no omoni makambo omoni ezali bamèche. Bamèche eza monde de cimetière, eza monde ya makila, basource nango eza mabe. Ezaka yango wana révélation nalobi oka na mokuse nyonso, ezaka révélation oyo nzambe atalisaka ngai par sa grâce concernant bamèche. Lelo sikoyo po na comprendre nguya molimo mosantu nzambe enseigné nga koyebisa nga ke koloba bamakambo bamèche oyo peut-être mbala oyo nalobaka yango me nalobaka yango vraiment te na ko-enseigner, mais lelo nzambe ayebisi nga bina enseigner yango nasala siko enseignement sur ça. Et puis ba réalité nini oyo bandeko basi bazovivre na kati ya dépouillement taluka na ko éclaircir, parce que eza na batu oyo baza dépouillé babalaka nanu bazaka na dépouillement te, babalaki normal ndenge tozalaki na bavi nyonso to babiso nyonso toleka ya kala ya kotia babiloko nyonso ezalaki permis. Et mibali na bango bamesanaka déjà komona basi na bango na kotiaka babiloko wana, bakomona basi na bango na kotiaka bamèche, kozala toujours na babiloko oyoyo to renoncer déjà na yango. Sikoyo kokoma na moment tellement nzambe aza souverainement na ye bamoko. Mais na bato baza na problème ya finance ponga mo pe komelanga pour se dépouiller goza pene loko olata te. Oza pene lo mo malonga pa kolata te, mais na bande ko kumisa nzambe omona nzambe azo utiliser wat na nzela yo mo loko lati moni kete eloko penza na ndenge na zalele simbi ngate, mais nzambe azo sa bato babingo servant na nzela na bato ba ebiote. Donc eza ba biloko moko yaka okoza ata na kitambala moko bien ba kitambala mibale zwa soin nango, parce que tolobaka ate na bato bazali na makoki ya osala fo toloba mpe na bato no bazangi me baza na kati ya dépouillement. Et puis eza so na bato mosusu mpe bazangi bazo se poser baquestion comment na kose dépouiller na ovivre ndeni, eza mpe na bato mpe ya bongo. Me nga na encourage yo nzambe oyo ayebisaki yo ovivre na condition kozala dépouiller, nzambe wana akoresuscite bénédiction kouta de partout pour ozanga elamba ya kolata te. Nzamba kosala en plus yo moto ozoloba ke kokanga suki aka musala na yo soko tiki suki nde nga pe na mipozaka ba question wana pe na koba kaka na osala moti nzamba ya kobimisanga nango définitivement. Soko tiki suki kokanga bato suki ovivre ndeni mosala ndeni na bana vino ye kozala ndeni nga na kote ya yo lelo na témoignage vivante nga nzambe pe alongola nga na musala wana lelo oyo nzambe azwaka soin na nga na ndenge ya likeli, parce que aza nzambe komi poser ba question te. Soki nzambe alobi na yo eza mabe eza mabe, bible elobi na biso bien. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël
Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Sokinga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe bazana motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Eze abino la sœur Gladys. Na komisi nzambe ndenge nzambe apesi su makasi tomonana apesi accordé biso grâce tomonana lelo. Bon, avant to banda émission na biso, to bondela pona moment o nzambe accordé biso, to bondeli. Éternel Père de gloire, Père de grâce, na kopesa o merci Jésus-Christ. Comme on a eu sous mukolo oya lelo ya samedi, nzambe na pesio merci pour compter biso parmi les vivantes. Seigneur, message oyo tcheli sou na kati ya servante na yo pour na ko transmettre na libota mobimba ya nzambe et sa vie na ba mitema ya bato. Bato bazaki déjà na découragement, nzambe o encourager bango le sous Saint-Esprit sala musala na yo ya ko enseigner peuple na vérité nyonso. Nzambe na ko poussa mosika o nyonso tozaka ba esprit ya ba doute, o nyonso tozaka ba esprit ya ko hésiter, o nyonso tozaka ba esprit ya ko poser ba question ya mabe ezala mosika na chasser au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit soit contrôle, soit possession, il y a un message on a débit pe na fin et kombo eko na yesu eko kumisa mape connaître la main na eko pesa merci encore. J'ai ainsi prié, je dis gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, na kotanga na passage mon corps avant na bandulu ba makambu nyonso oyo nzambe achaki ngai ayebisaki nga ndenge ozongi lisu na média sortie médiatique na yo nde na permettre ozongela lisusu ko travailler zongela encore message oyo ya dépouillement ya ba mèche nzambe nda yebaka makambu oyo biso toyebaka te ndenge na détournant mais lobi na biso ce qui est caché, les choses cachées c'est à l'Éternel, les choses révélées c'est à nous et à nos enfants. Nzambe koyebisanga na kozongela sous message oyo concerné à ba mèche ngani kozana kososolisa na molimo mosantu komona ke kozongisanga de sous message ya ba mèche parce que nazaka coiffeuse musala na bande kosala yango wana musala mama o na ezaki kwa na bota makinango na bande kosala ezaki depuis bas âge ezaki vraiment kokanga basuki
T'inquiète quoi, bon, tout un passage biblique yo, comme ça, tu peux partager où est un message. Tous un passage na biso ya 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. La Bible lobi na biso, mwasi alata d'une manière décente, atia iloko moko te, ba or, ba tresse, parce qu'on a basé mingi na makamba ba mèche, na makamba ba tresse oyo kochaka na mutu bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe ayaki lisuku oyebisanga lobi la servante lobela lisusu makambo ya dépouillement ya ba mèche. Message oyo ezongi ebemba lebele nalekisaka déjà message moko oyo namona nzambe amemaka nga koma nzambe abimisaka ngai na mosala ya kokanga basuki nazalaki na ndako monoko nazongisi révélation yango nazongisi révélation mpo nayebi kosunga nzambe ntango apesaka message tellement aza nzambe bonzambe na ye nde ayebaka message oyo naopesa yango mpo na temps boye mpo na minute oyo likambo boye ezoleka oyo biso tozwi koignore peut-être eza na bandeko mosusu oyo nzambe mpe azolobela bango nango peut-être bazokohésite yango moni nzambe yesu kozongisa makambo ya message oyo ya bameshe. Namonaka nazalaki na ndako mona okanga mutu suki namoni ange messager moko abimi, c'était une femme nabimi na ndako wana ayebisi ngai abitala mutu na nga longoli kitambala natali mutu na ye namoni suki na ye kaka bakangi suki na ye moko kaka normal bakangi suki na ye kaka tobengaka basuki kaka ya bamaboko bakangi suki na ye kaka wana normal bakangaki yango ntango nabimi. Après à disparaître nazwaki chemin oyo ememaki ngai source nini oyo bameshe eutaka bameshe ezouta namonaka ezalaka na cimetière ndeko moko ya mwasi azalaki na bameshe atelemi azalaki na babino bozo différencier que non brésilienne nde eza mabe non nyonso sans exception. Donc azalaki na mèche normal nde bakanga mutu mèche namona baesprit bamonstre badémon baobima na cimetière babandi kosise mwana mwasi wana makila de partout donc babandi kolia ye nde yango ange ayaka koyebisa nga alobi no omoni makambo omoni ezali bamèche eza monde de cimetière eza monde ya makila basource nango eza mabe ezaka yango wana révélation nalobi oka na mokuse nyonso ezaka révélation oyo nzambe atalisaka ngai par sa grâce concernant bameshe. Lelo sikoyo mpo na comprendre nguya molimo mosantu nzambe enseigné nga koyebisa nga ke koloba bamakambo bameshe oyo peut-être mbala oyo nalobaka yango me nalobaka yango vraiment te na ko-enseigner mais lelo nzambe ayebisi nga abi na enseigner yango nasala siko enseignement sur ça et puis baréalité nini oyo bandeko basi bazovivre na kati ya dépouillement naluka na koéclaircir parce que eza na bato oyo baza dépouillé babalaka nanu bazalaka na dépouillement te babalaki normal ndenge tozalaki na bavi nyonso to babiso nyonso toleka ya kala ya kotia babiloko nyonso ezalaki permis e mibali na bango bamesanaka deja komona basi na bango na kotiaka babiloko wana bakomona basi na bango na kotiaka bameshe kozala toujours na babiloko oyoyo torenonsa deja na yango sikoyo kokoma na moment tellement nzambe aza souverainement na ye aza vraiment souverainement élevé aye ko-enseigner bandeko oyo bazalaki deja na kati ya mabala aye ko-enseigner bango koloba ke non meshe eza mabe maquillage eza mabe kolata modèle ya mabe kolata babiyema moko séduisante eza malamu te nzambe ntango aye kokutana na bandeko wana bamabala ebele ezwi choc
ezui ba problème concernant message wana. Premier point yango na nina touché. Bandeko oyo bozali na mabala oyo bozabalanaka ozaki na babiloko nyonso tuwana ya kala. Nzambe ko interpeller, nzambe ko enseigner yo comment kozala na présence ya Nzambe. Premièrement, dépouillement epesaka mutu pédicure. Et naza témoignage vivante nango. Dépouillement epesaka mutu pédicure. Ba vie ya kala otozaki nango na apparaître ba monanga na sala boye na zongsa boye elongwa. Parce que vieux homme o ezaki kati na biso ya kozala toujours na babiloko wana ya kala ya kosepelisa toujours désir de la chair, parce que Bible lobi na biso tozo vivre na kati ya mokili oh, mais nous sommes pas de ce monde, donc tozaka tosepelisa sous ba désir ya chair na biso teninge chair ebande kotinda foza na perruque ya sika, foza na mèche ya sika, foza la maquiller, foza la na biema moko soko lati ko attirer mutu nyonso to aza autour na yo. Nzambe aye kolongola biso ba façon wana, nzambe akomisi biso ba nouvelle créature. Premièrement, tango moi sazaki avant azala dépouiller ezaki ono komona mutu akozwa perruque atie perruque na mutu, donc bato ba vivre na ba perruque ozo remarquer mingi ke bazwa soin ya suki na bango naturellement te. Bazora le soin ya suki na bango naturellement te. Donc basuki na bango ekoma salité, basuki ekoma na bakashio, basuki bakumba na mabandi, parce que quoi habitué que yesu ka linga bima azali na collection ya ba perruque na ya kozura ka atie na moto. Mais dépouillement et komemela yo propriété, dépouillement faut kozala exemple ekolakisa biso nini na kati ya dépouillement bandeko ya basi. Ma maman nanga dans le Seigneur, ma sœur nanga dans le Seigneur. Nzambe ko enseigner biso ni mutu okozala propre na suki na yo moko propre. Suki non naturellement par là okozala na suki no eza naturel, ozozwa soin nango ndenge esengeli, okozala aussi très belle naturelle. Mutu okozala naturellement et belle. Soki kaka ozozwa soin na yo comme il se doit, parce que esprit oya sainteté, tant toujours ba sainteté eza eloko oyo eza peto. Donc la sainteté c'est quelque chose qui est pur, eza eloko oyo eza pur. Donc eloko oyo eza pur eza kana tachité, eza lokola nzoto na biso. La Bible nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez Dieu dans votre corps. Bien-aimé dans le Seigneur, nous autres nabiso eza temple ya molimo mo santo. Maman, ma sœur, kolobate le cause na dépouillement, on a côté déjà na ba point déjà belé. Kolobate ke lokola okomi na dépouillement eza occasion pour na yo ozala sale, ozala salité. Non. Non, dépouillement eza synonyme ya kozala salité te. Parce que na yoka bandeko mingi balobaka nakoma salité, nakoma salité. Bien-aimé dans le Seigneur, bato déjà toza dépouillement to sunga bandeko na biso no baza dépouiller te ba rejoindre biso. Ba ko rejoindre biso na image oyo biso tozo ko afficher devant bango. Mutu aza dépouillement eza d'abord na kati pe libanda. Jamais mutu akoki kokutana na Christ atikala la même personne. Mutu moko akoki kokutana na Christ atikala lolenge moko. Mutu aza converti parce que il y a des religieux. Et religieux signifie la personne oyo akendaka na juste bato bakendaka bango église, akendane kaka église, akendane dimanche fois keka église, ce sont les religieux. Ou bien akendaka église vendredi, bien donc akendaka église pas pour que azala converti, mais azo kende église juste pour eza habitude, voilà. Comme
d'habitude comme toliaka comme tosokolaka donc aokende église na sens wana donc mutu abongo aza mutu oyo aza converti te aza mutu aza juste religieux mais mutu oyo akomi converti na conversion eza na ba interdiction na ba permission jamais mutu oyo kozala oyo aza converti à vivre vie comme tout le monde. Ah non, là c'est pratiquement impossible. Donc, tant que maman, aux anakata libala, ont rencontré Christ, enseigné au message à dépouillement parce que aujourd'hui, batumsu bazan la grâce, azade ayoki message à dépouillement à côté pe na kata ba YouTube, akutani pe na mama Gladys azolo bango, akutani pe na mama musupa azolo bilango, akutani esungi emengai tant nzamba zo enseigner ngai l'école o ya dépouillement. Nazaki nanu te ko fréquenter ba réseaux sociaux na banda kota makambo wana te ya kotala ya kozongosa mais tant nzamba ko permettre na kotala on o donc makambo nzamba banda ko enseigner ngai ezalaki déjà makambo oyo nzamba tali alobela déjà pe bande ko mususu esungaki ngai lisusu makasi. En plus, message oyo tango zo kamwezo leka na matoi no ezo pesa o pasi na mutema bien aimé dans le Seigneur, isa message na yo. Isa message na yo. Isa ya yo. Kolekisa ngo te bondela nzambe. Nzamba ko sunga yo ko mettre ngo en pratique. Eza lokola lisusu likambo nazo koloba toujours na obi un point mais na ba développement ebele na katika ya point moko o ya makambo eza itali ba mesh ya kozala propre ngai na ndimi dépouillement tant nzambe na beta déjà témoignage ya mwana déjà mwana na ngai vraiment zaka ne tant critique kwa zoka bibon kata mutu pe pasuka ka pendant 10 jours na pesa déjà témoignage nango. Donc nzambe ko lakisa ngani ba chaka mwana kata mwana zaki no pita nzambe ko lakisa ngaba chaki périque spirituel. Oui, en réalité ngape na sela ba bango ba périque. Tellement zaki coiffeuse na sela ka pe bana ba périque. Ndena yango wana na passe wana ta ona mona ki na habité bien aimé dans le Seigneur. Yo mutozo ozo sala résistance na message o ya dépouillement a bango pe ba lekisi bien aimé dans le Seigneur eza na mukolo moko eza mukolo moko okufa eza passage obligé eza na mukolo moko okufa okende va créateur na yo kuna ozala na ni mobali ni bato batala pona mokili ndengo lataka wana mabe ndengo tiaka ba maquillage ndengo tiaka ba mèche ozala yo moko place wana oko rendre compte na makambo nini oyo misala nini yo salisaki nzoto naona se ya moi tango bande na boko bande ko vivre makambo yo bande ko salisa nzoto na yo yango nde okende ko rendre compte devant créateur na yo eza na bande ko mususu netinga eza ba na ndenge bibliquement parlant au bible zo bana biso mwasa ko sambela te mutu na epolele mwasi akoki kosambela te mutu na ye ezala polele fo mutu na ye ezala voilé me nga siko na nga nzambe ayebisanga nakoki kobima libanda te nakoki kotambola te mutu na nga polele mutu na nga fo ezala toujours voilé parce que nzambe ayebisanga binga naza na droit ya koadore mingi puis naza trop na bakomba fo nazalaka protégé na protégeaka mutu na nga yango nga soki kaka na ndako na nga na bimaka ndako na nga te sans nazanga kocha eloko na mutu na se protégeaka bongo wana eza selon makambo nzambe oloba mais bibliquement parlant bible pe ezoloba mwasi akoki kosambela nzambe te mutu na ye ezala polele fo mutu na ye ezala voilé. Donc ngai ezalaki na ka wana ya malade ya mwana mpe na ye koaccepte mais bien aimé dans le Seigneur yo koki kozala mpe yo moko santé no mo ekozala touché babiloko nyonso to tozotiaka bato babiloko nyonso bandaka kotia oyo omonaka vanité de vanité. Remarquez soki moto aza pena malade hospitalisé même alinga maquillage yango ndenge nini même alinga perruque yango ya modèle nyonso même asala pena placard mobimba ya ba perruque
soki aza na mbetu ya hôpital akozala na mesure ya kotiango na motu te mpo komona place wana enseignaka biso ke vanité de vanité place wana so enseignaka biso pema oyo topemelaka eza ya biso te pema oyo eza na mokeli nango eza na mokolo nango oyo so alobi alongola oka na clin d'œil oloba mpe lisusu te otya mpe biloko wana te bible elobi na biso mutu oyo azotosa mutu oyo alingi papa na ye ou bien mama na ye alingi bana na ye alingi mobali na ye alingi mwasi na ye alingi plus que nzambe aza dignité ya kozala mwana na nzambe ntango bamessage oyo ezose répété mama kozonga na légère te mama oyo oza na libala oyo message oyo epesa libala na désordre sambelaka mpona mobali na yo yebisa nzambe loba nzambe ngai nayebaka makambo ya message oyo te ngai nayaka na mokili nakutaka nyonso me mokili oyo eza ya yo mama kobeta tolo te koloba te ke non ngai naomema makambo na makasi ngai nde naochange mobali ya ondimaka nde ngai nakomi non sambelaka tiaka ye na bapriere yebisaka nzambe naoloba na babasi oyo baza babala bango baza badota bango baza na mabala yebisa nzambe loba na nzambe nzambe yo nde mutu osalaki kopesa nga mobali nazala na libala ndenge mpo okomisi nga boye eza lolenge oyo nde olinga nazala na présence na yo nzambe touche motema mobali mpo nzambe nde mutu achangeaka bato nzambe nde mutu achangeaka bato mama kobeta tolo te yo nde okokotisa papa na message no na makasi ekomela bino occasion de shit tout le temps koswana ndenge nini mpe ozozala na kati ya dépouillement yo oza déjà mwasi ya libala yo oza d'abord ser yo en tout cas kaka biso kaka basi dépouillement eza nini te ke okoma sali te dépouillement fo kozala propre zwa so ya suki na wana shampoing elongi ndeti nga bo elongi na nga nde bomona wana natiaka na nga bamaquillage te natiaka ni fond de teint ni poudre natia eloko te mais elongi kaka na cuisine kaka biso bamama kaka na cuisine na pamboka na cuisine moko yana babiloko eza babase naturelle okoki kosoigne elongi oyo ekobenda o bagraisse elongi na o basalite omona vraiment ke oza nao kaka etie na yo eloko te osokoli kaka ma oza propre suki na yo ozozwa soin nango osali yango shampoing onettoye yango bien okangi suki na yo ya mwa basivi mpe nga nayaka koyoka message moko mpe ya dépouillement naloba yango mpe kaka wa ekosunga namonaka ndeko moko mpe azokoloba parceke ntango deja oaccepte message moko tokomaka na sensibilité donc tokomaka très sensible ntango motu mosusu azoloba peut-être eza eloko moko boye yo mpo oyebi te ko nzambe alobela mpe na yo te nzambe akosunga mpe na ndeko mosusu nga nalandaka message moko ya ndeko azoloba ndenge eza bandeka kolobela dépouillement tout cas nazalaka béni na message ya ndeko na biso yango ya bien aimé dans le Seigneur wana ya la sœur abandeki koloba nga mpe nazolanda ntango nazolanda nayoki la sœur alobi parti moko non ye ndenge aza wana ata suki oyo ata kosala banini ka basuki ya civile wana asalaka yango te atikaka suki neka bongo kaka bongo ndenge mpe naye koloba donc nga mpe seke naza na erreur parce que tokoma sensible na makambo ya molimo soki mpona okomi converti okoma sensible na makambo ya molimo nga mpe nalobi makambo sere oloba nga mpe na mettre yango en pratique bien aimé dans le Seigneur navanda na suki na nga na fongoli navandi na suki na nga ka bongo ekomi soki kosala lokola parce que biso toza bamindele te malgré nga naza na suki na ngai ya bien naza na suki na ngai ya bien na suki oyo eza te bacheve nini no nga naza na cheve na ngai oyo ekoki kopesa nga vraiment pasi te kotika mobongo mais na santa kaka nakomokaka bizarre na mutu naoyokaka mutu ndeti donc omoni elo moko osala yango oza pena na posa te mais otieka kobina yoka nzambe lokola alobi na ndeko na ange azongelanga yebisi nga alobi la servante de Dieu olokolo sokolaki suki no na shampoing otiaki crème na yo na suki osoignaki suki na yo sala yango bacivile zala à l'aise sala yango bacivile tiaki tambala na yo zala bien faut zala à l'aise faut servir nga nzambe na esengo na kimia faut servir nzambe na yo na paix message wana ezonga deux reprises nazwa
nazongela kosala ndenge nzambe aloba na nga nasala suki na nga moko nabakisaki eloko te nabongisi suki na nga nazwa soin ya suki na nga nzoto oyo ndenge eza boye eza na posa ya korendre yango propre nzoto fo kozwa soin nango me eza mpe na bato mosusu aza mpe na posa parce que dépouillement fo toloba yango bien dépouillement ntango moto ase dépouille na babiloko ezalaka na omona okomi na bese ya bilamba parce que avant ozala dépouille obandeki kolata nyonso obandeki komona comme elamba garde robe ezalaki plein ozalaki na bavalise rempli mais ce ntango okomi kose dépouille eza na biloko ebele donc odebarase meme nyonso otikela pete na elamba moko mais na bato baza na problème ya finance mpo nga mo mpe komela nga mpo se dépouille boza mpe na eloko olata te oza mpe na eloko mwa malonga mpa kolata te mais na bande kokumisa nzambe omona nzambe azoutilize bato na nzela yo moko eloko olati omonike te eloko oyo mpenza na ndenge nazaleli esimbi nga te mais nzambe azosala bato babengo servante na nzela na bato bayebi yo te donc eza babiloko moko eyaka okozala ata na kitambala moko bien bakitambala mibale zwa soin nango parce que tolobaka te na bato baza deya na makoki ya kosala fo toloba mpe na bato no bazangi me baza na kati ya dépouillement epuis eza lisu na bato mosusu mpe bazangi bazose pose baquestion comment na kose dépouille na ovivre ndeni eza mpe na bato mpe ya bongo me nga na encourage yo nzambe oyo ayebisaki yo ovivre na condition kozala dépouillé nzambe wana akoresuscite bénédiction ekouta de partout mpo ozanga elamba ya kolata te nzambe akosala en plus yo moto ozolobaki ekokanga suki yaka mosala na yo soki otiki suki nde nga mpe na mipozaka baquestion wana mpe nakobaka kaka na kosala yango ti nzambe akobimisanga nango définitivement soki otiki suki kokanga bato suki ovivre ndeni mosala ndeni na bana vi na yo ekozala ndeni nga na koteya yo lelo na témoignage vivante nga nzambe mpe alongolanga na mosala wana lelo oyo nzambe azwaka soin na nga na lolenge ya lingeli parce que aza nzambe komipose baquestion te soki nzambe alobi na yo eza mabe bible elobi na biso bien na kotinda bino jésus christ alobi nafonga nakende mpo consolateur aya saint esprit akoensegne bino baesprit vérité nyonso akoensegne motu oyo oza na libala ezosala occasion de chute na papa ezosala occasion de chute mpo sambela mpo na ye si réellement l'homme là c'est l'homme de ta vie nzambe atia ye mpo na yo nzambe oyo apesa yo ye nzambe wana akolobela ye okozwa kimia yo mpe motu mpe na bandeko mpo botami na bango depuis okoma dépouille okoma mpe occasion de chute oyo mpe bakoma kosemoke na yo kangama na nzambe koyoka bato te yoka mingi nzambe parce que pema oyo ozopemela na bomo eza ya yo te eza ya créateur oyo nzambe oyo mokolo pema wana yoka ye koyoka badécouragement bato te eza na bandeko mosusu azokomitala nga age dg epusani na bali mpe nano te sikoyo na badépouillement oyo na osuka nde nini nzambe oyo apermettre ozala dépouillé avant mariage nzambe wana akopesa yo mutu oyo akoaccepte lolenge nzambe akomisi yo mpo ahonore yo na lieu de mariage avec Dieu tout est possible kose limite te komimona pamba te yeba nzambe oyo apermettre ozala dépouillé avant le mariage avant ozala kobala nzambe akobalisa yo tozomona yango mpe na réseaux sociaux bato baza mpe dépouillé baobala mokolo mpa libala mpe azaka ya dépouillé atie mpe eloko te bazali baobala donc nzambe akosala oyo nzambe aloba na vie na yo eloko moko kaka toza nango mposa na vie c'est concernant oyo nzambe aloba mpo na biso faut obéir na nzambe dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice tozala na obéissance na maloba ya nzambe ezalaki yango wana numéro na nga eza na bas de l'écran
mutu akozala na posa na songe po internet ere moko tolobaka makambo limité me mutu akozala na posa lisungi na niveau ya prière ya famille oyo makambo ezotungisa ye na niveau ya prière ya santé na niveau ya couple na niveau ya conseil etakenge toza basere dans le Seigneur eza na question moko azalaki nango posa en tout cas bo hésité te naza dispo mpona bino nyonso bana nzambe oyo akozala na problème mpe ya lisungi ya prière ya santé motu nyonso akozala vraimen na posa ya kocontacte nga en tout cas naza disponible message eza passé na kimia nyonso tobandaki na nzambe alpha mpe tosuki na ye omega j'en supplie je dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen.